Bonjour, bonsoir, très cher Antonin, il y a Pedro Production Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars est bon représenté par un humble serviteur et Nakombo Yawatakin 24, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Tour de contrôle. Tour de contrôle de la presse congolaise kaka en tout cas un grand merci na bato ba soutenir un grand merci na bato ba na vraiment émission La Voix des Stars lokola kulutu na ngai ya na ngai vraiment donc mona ya papa SKK mon vieux Ben Mal le Gaulois stati États-Unis d'Amérique ya maman Bijou Kinung Prado et pourquoi pas à saluer Pia mais Priscille Mayindu motema ya Aimé qui finit la Rossignol donc stati ya Luanda donc à la mine tous côté déjà Brésil kaka. Pourquoi pas saluer aussi à Marcus Garvey na Luanda et JC Tona donc papa social na Lelabino ya trop et pourquoi pas saluer aussi donc famille Tenda Mobimba et na Lelabino ya trop ba il a tela inatenda ba mon vieux donc Ben Mbala le Gaulois et pourquoi pas saluer aussi mon caméraman donc Montréal et papa Tita Mobali ya Pembe donc papa Tita Mobali ya Pembe et donc na bino tout sans oublier aussi mon boss les patrons de tous les patrons mon père papa nanga Pedro Kangila ya mama Tetengolu mikolo na benga aigle jaune mama Tetengolu rumela Annabelle Kangila Jérémy Kangila Jemima Kangila bébé qui bouge trop bébé Crasse Kangila et pourquoi pas solo aussi ma bébé chérie donc la Joanne Lomele ma fille donc fille à papa kaka ndengezala voilà très chantonate ya P de Postocras TV et Léo Nazanga monté na plateau chef avec ma concert à se présenter mon ngana yebi bino boyebi été bon mon na ba koto mo boya le ce qu'on a aimé vraiment tout cela to beta masolo belé kaka ndengezala radio et je dis bonjour à mon invité. Bonjour papa le lion de la presse. Ngaka le lion de la presse. Bonjour Wata. Bonjour na ba abonné ni surtout ya chaîne Oyo. Je vois derrière la caméra avec papa Titan. Donc, première fois, on a humble. Hein? Bon, tout qui se respecte, il est tellement humble. C'est pour cela qu'il faut se bien le monde internet. Parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Un big dédicace d'abord en Nzambi, le suprême, mais il y a bien un Kolomokili, Kolongonga. Si vous avez étoile, en bonne santé, papa Titan, les lions de la presse, Wata, et ça grâce à Nzambi. Merci à Kolo chaîne. Si vous avez une nouvelle chaîne, n'oubliez pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour que notre stèle étoile, les âmes, la soukate. Parce que tu as des familles. Pourquoi pas à l'homme que j'aime tant, je l'appelle souvent PK, l'un de ses yeux me près du cœur, PK Sa Majesté. Merci à mes deux bébés chéris que j'aime beaucoup. Pourquoi pas mon papa, mon père spirituel, mon papa, mon père biologique. Il est tout pour moi. Pasteur Michel Bolanga. Merci à toi. Là, je vois David Kimbembi. Merci beaucoup. Ma question est ma réponse. Ok, merci beaucoup. Voilà, très cher internet et un peu de présocation. Vraiment, en tout cas, ça lui fait plaisir. Maman, tu feras la synthèse. Premièrement, ils ont circulé la ville à Kinshasa, vraiment dans Namboka, la Congo. En tout cas, ça lui passe mawa. Tu sais comme on a ban à collège, ceux qui n'y n'ont pas basala qui babilo comme on veut bien babilo kwana bango bakoma koloba bakoma linga to bombaga. Oh papa, tant on va basala qui en école, na ban penza. Baye baye te kezaki école na bango moi la muke na uniforme na ya bleu blanc a tsaka boye ba tukizenga pendant ko taka mbama a tsaka boye ba te kezaki école so bomba po ani nango internet des églises tant ça ba tsaki ni ba publication tout en bien c'est Georges continuez papa. Voilà, merci beaucoup papa Tita donc bana ya collège Saint-Georges et en tout cas logo maman bina tanga comme on a tangi combo en tout cas ça li pena Sony makasi mais lelo lisusu na ba réseaux sociaux circulé étudiante. Il y a université monene lokola université protestante du Congo na mokuse IPC. Tala babilo ko basali ba professeur ba futa ba mbongo ko ba laksara ba sexe na bango donc eloko etake mwana mwasi et ça le onenge nini. Et ça vraiment parce que nga na bote na zui baptême na protestant. C'est mon papa apesinga malongi papa langa kayola raza papa nanga ça peut père spirituel nanga dans la suite baptême la protestant à âge de 12 ans dans ça peine moi na peine à protestant comme on a peine makambo selemi na UPC en plus école on peut kanga mina 4 dates du centenaire ça c'est la honte en tant que moi si égalité on te baki égalité à thème na biso le 8 mars to le égalité pour un avenir meilleur quand la makambo boy obo c'est comme musika dossier porte à porte avant que dossier porte à porte dossier que moi si azako ça couplé Nambwa, moi si Niaou, Cha,
azo le cheye mwasi azo qualité niao siko pona ko sa bon ka pona ko rouler MC na TikTok ba monanga to iPhone 11 12 13 oh ça la Sony ya famille to que plus loin moi si mon commis donc moi si femme aux toilettes mon commis toilette et là quand on a masala que ce que au lieu babilo ko ba salité et kiti na voie normale et que kuna na carni photo na OC to na kiff donc moi ça comme ne kiff plus loin ba na UPC et ça vraiment participer mawa et ça participer mawa UPC université au moi na ba collé na UPC ana mutu il y a le quoi université il y a le quoi institut mais uni institut mais uni il y a différents makas université et pour que plus loin que confrère na auto ba que ba professeur ba comme ko futa ba ngombo ba te le quoi mikolo faut que film ya pornographique et rena soutien je peux na jour musu nga na essayer na essayer kana meka pornographique na YouTube exacté et musu le quoi se forme théâtre les alaka ke ba na ba téléphone ba ezalaka comment est-ce que ba pornographie bena ya bato normal c'est moi les gars ba moya ba lemba boy donc moi si en ça là en ça sans tabou pour sans tabou alaka ke mutavai na mbeto apesa sa conseil oui ndenge moi si okoza na mbali na mbeto parce que ils ont ce que le nga conseil comment est-ce que télé réalité Sarah Bilenga tout ça bo ça fait en Sarah Bilenga bi nga na sala ka film na nga télé réalité na mobali à la tini donc ne baté. Où allons-nous? Ça, c'est la sorcellerie. Et ça, fin du monde ou comment? Pour ma camo du jour au lendemain. Et ça, les macas. Et ça, les macas. Et ça, les macas. Donc, il y a ma bénéto au monde. D'abord, il y a des musiciens, des musiciens chrétiens. Il y a des on t'a combattu pour un problème. Il y a des pasteurs. Et le il y a des comédiens. Et le et comme Tina Bana, il y a Saint-Georges, Bana, tenu vraiment, il y a classe. Tout ce qu'on a vu, il y a Congo, Brazzaville, Bamouna, Makamo. Il y a des filles qui ont vu, Kinois, Zaïwa, Boma, Zaïwa, Tika Nyoka, Maramba, Soniboué. Mboro le quoi Goro Kinshasa mais internet et tout na rana de ça mitalisation il y a ba sex tap il y a ba comédie ya basi il y a ba mibali il y a ba Tanzambe il y a basi il y a ba mibali ti UPC le quoi UPC bimi dans le bataille nous notre premier épisode dans toi ba sala kango ba signer contrat mbongo surtout ba pesa mbongo que toi mino bo ça les locaux bo signer contrat mbongo non ba sisi bino mbongo te pour ni bo sala makambo na to ba bango ba bimisa parce que ba mbongo muke pour ni bo sala makambo wana ba esi bango ote bo zela nanu bo continuer pour la deuxième fois après trop pesa bino mbongo non moi nous ça bino tête bien fait oh maman na éduqué ko ça makambo wana ça c'est la honte. C'est vraiment la honte. C'est ça qui ça sonne peu mal. OK, merci beaucoup ndenge mama Otiko ba vraiment c'est très honte kota la ndenge bani na tuluku ba musicien congolaise ba sali ba biloko wana to kitina ba na ba pasteur na ba pasteur na ba to ba yembela nzambe bato ba yembela nzambe bato ba koyi ko porter ba implice na famille bato ba kopesa ba éducation na famille bato mais lelo ba pasteur ba commencer ba sextap ba potapoti mo biloko mo ya bongo maman sko conseil nini pena teke mama conseil no kopesa pena nga pena eloko esala nga pasi kota la bongo moni tamba lobi étudiant lobby aux bon avenir ya mboka et comme na maboko na bino surtout ba jeune mais sikoyo kotala babiloka boye bayexino famille na bango soni bayexino dire bayexino DG na bango DG bayexino soni en plus ça mepe wapi na université munene ba protection nyonso awa na mboka na biso Congo en tout cas esali pena soni pe mawa so conseil ni okopesa pena bandeko na basali babiloko mwanengo na ite soki ba DG to directeur de discipline il y a UPC so boko côté à l'université na côté pour l'instant yo pe okota po okende non côté mais côté na kati po eza oyokisi DG na bino soni tout ça qui une école pour l'humanité préfet oui les préfets à Saint-Georges à ça là ayoka soni soni ti lelo soni so bi ke école na école baba la ming baba zwa ki ta cause ya makambo école ne beta néant si et beta néant ba non pe ba kondana ba na mboka Congo pe ba kotanga pe te mo ki ne Brazzaville siko po ni kaka fi mo be wana oya ye bimaki liboso pe na mo pe na amaneke le quoi biso ba sa terme qui est tout la kate donc ala ça ki bonzoto na je ne sais pas ça c'est la honte moi le bango ezate parce que ba parents ba ta l'émission dans le ngoli pe na nini ko c'est les zones kate on ngala le côté le ko la nyoka
Nous sommes là, bana basi mi satou, vous êtes lesbiens, ça c'est la sorcellerie. Bah lesbiens tout baba nini, yo moko kosima moninga no, ozu pe ver ozu sopela. Bon tala vidéo ngala ngamo na le peut-être parce que nous bon la vidéo ezo ko circuler. Et ça Sony ya ba parents. Mingi trop de laisser aller babi éducation ou tara de base. On les a tout monde ba te bité base parce que bana G1, G2, G3. C'est que na bas âge na bango makambo o basala na ba téléphone na bango o mona ka mona vandi na ndako boye banami kanga ki chambre soki azo sala nini soki pazo azo so na appel vidéo so azo sa système tala be mona ngo na babike aza mwana mawa mais libanda mutema koy est-ce que ba mama bozo pena to ya ko vérifier ba téléphone na ba na bino na tango kala makambo ezaka te po ni ka makambo ka bana mikolo bana 2000 ans bana 2000 ans bon ça la kaba makambo pona nini l'honneur à la femme est wapi bon moi si est wapi na kaza pour moi ta excusez moi ta kale so moi stonini moi pena boy gardien garçon ozo pena kitata la tiena c pour atala alu kandenge nyoso tu mais mikolo titazo lukongo na 12h45 pas titazo lukongo azo lukongo mais mikolo elle va ta faire partout o te kango na combien voilà faut monter ba mayako otelo kwa mayako mikolo yo faut moi so ati mayaka to ta moi cité mayako lati o matisi boye nastu bako nasu ba ivoire ko ba batika makambo na biso ba kinwa so tozo di kambo tika ngote ozu mabelo tie boye e ba tu vends ça combien mo bali so linga faut exposer quand autres non ba maman kala no ba na olata ba dépanne akangi pena dépanne na e bien mo koto bazali na madara mabala te. Pourquoi t'exposer-tu? Pourquoi? Là tu as silim karaboye. Karaboye. On a pas sous-vêtements. Exactement, là tu peux ya pamba. Et ça là, les autres takataka. On comme danseuse, mais gene kuna bana wenge ba luka ba na le 30 juin. Pour yo moi si. Ba bla mususu ya ba bla mo la taka la miso ba tuté. Ba mususu to la ton peu mon arrêt bo la takango. Tatiana la takango nani mutala takango yo pour mo la to yo danseuse. Wana zaki en pleine scène, wana zaki na clip mais on entend boire ngote. Babi tout m'est permis, tout n'est pas utile. Mon papa me conseille, mon père c'est mon papa que j'aime beaucoup, pasteur Michel Bolanga. Il me conseille tout ça, ma fille. Tout est permis, tout n'est pas utile. Oui, tout ça, moi, c'est l'honneur à la femme. Il y a des questions à l'église, monsieur, la la type, monsieur, c'est là, oui, tout le monde a poitou, c'est l'étoile. Mais monsieur, on va ignorer, babi, attends là, attends, quand on donne câble, à ta femme morale légère, nous surtout les cas, mini à bibinaï. C'est dur à quoi? Conseiller une éducation de base. Oui, que maman mingi, bah, qu'on a su que dit na bangote. Pour un mona, moi les musu mona bana ko sona mama lipa na tonga atiki mbonga wenze ayeli mama liputa ayi mama lipapa ati mama crédit ensuite mama kabelo basak donc mama c'est peu provisoire bien ndako mama comme mwana comme mama pourquoi ça ata kuzo bovarata bovara mbonga pasi to vara la makala to vara la côté ka fufu mama faut en autorité moi la ko le kon esprit te moi la ko le kon esprit te et ben musu église pe sungara biso te église. Éduquer une femme, éduquer toute une nation. Si on a raté l'éducation, on a une école. Si on a raté l'école, on a une église. Si l'église est si on a raté, que tu es foutu. Si on a raté l'église, ma camarade va passer dans le bango. Et c'est une sonité. Tout le camarade c'est une sonité. Alors comment il y a un groupe d'intercession, un groupe qui est côté passer au sungrape biso tout le monde a maman bizarre le mystère amen terre jeune fille jeune maman jeune fille ba bi ko lamba te ay bum salate ko tsaka manzaka sinon monter manzaka ya te que le quoi ça paraît non moi c'est l'étoile je peux me laver avec les ongles on se quoi lamba nazo lamba je fais tout parce que je suis une femme. Et que manzaka comme synonyme apparaissent puis le kon ngo tongo baba le ko sono musala te o comme tellement maman la bino alenga a bondera ki yo mingi c'est que ba maman azalaka abotika jeune fille moko lisu nanga moko moi nanga pasi moi nanga césarienne moi nanga lukena mangengenge moi nanga lukena bangomba lisu nanga moko metanga roba le pe ke na kuna ko satisfaire mbali na mbetu lo soko koka to osuko na mono bilamba siko likolo ngo tongo ko ba la mwana yo on appelle ça conseil bongo lui sinon comme monko olingi ko éduquer tant pe bala bo chepe facture $2000 pour na bo moi na ngata école cha école IPC ba sex tap tant pe moi rapport ke di bala kuna pe je vous conseillerais ba biloko la bombango et bombango pour ceux qui mo bon pe la responsable ka bali moi si ala ndeka la kitoko na mais kitoko libana et ça fait ne kati si on a kati ya kati nezi siko
Maman, comment la moi si bon, c'est pas naïs. Comme bizarre, n'a qu'à tuer bien. Est-ce que aïbo sous la bilamba? Kolamba pas mayebi. Quand on sait ba bouillon, quand on sait vidéo na TikTok, na Instagram. La femme, je ne sais pas. Et on fait des prières un peu à l'arabe. Maman, ça va moi na yo, moi na o ba relique na moko na lengi la e. Oya bi ko sa musala te. Olinga ta ko moi no as ko ta ba sanité. Ai ba ko lamba te, akombola na ku te, ala mukanto makolikolo, atie série oyo. Atie oyo, atie zikona ngo TikTok bona après la tonga bima simizela sukonza bima ke. Moi la bongo so ko bali. Ce qui ba bali bambongo ya doti bobomba batango likola ba plafond bada mangana bonjour toujours pena okele blanbo libala za l'Arabie premier mois deuxième mois troisième mois 2 ans 3 ans bala ko raté azongi sko bo regi bo bon c'est na mbongo na so ko bolia kiango et ça passe peu ma quand je parle c'est que non encourager non je suis pas contre mais je suis contre ba caractère ba fille à bongo oui ça bien été t'as ce que vidéo ya UPC ce que tout le monde a ce vidéo il y a campus pour ici mais UPC c'est tout ça ce qu'il y a campus tous les campus tous les nini ya université privée c'est déjà Sony ministère ya enseignement aux awapi ministère ya enseignement aux awapi et on est de bana na faut pas condamner ba moi nde basala bana ya Saint-Georges ba tata batu ba lembi faut mener vidéo et zo talama ngona zo nzo tata on te pose à Sony batata batu ba lembi toza ko mori batata batu du jour au lendemain dans peuple moko pourri peuple moko foutu c'est quel genre de peuple après benga ke naza mwana ya kingani non ça c'est la honte totale moi je suis pour naza pour la makambo je suis pas contre ça je suis pour vous êtes pour ndé je suis pas pour, je suis pas contre, je suis au milieu. Na bongo ici. Siko bongo siko ba professeur wana, ba papa wana, ba papa minene wana, ba o ba tinda parce que mo takeminga ba mama. Siko yaka pena kota ba papa, ba professeur wana o ba pesa ba ngombongo ba fin du mois, ba sa bilo rande ngwana ba papa na lo ba bongo ni siko c'était là. Qui ba professeur wana ba bureau na ba on comme ba chambre hôtel. Oh ya solo. Na ba co-directeur wana. Oh. C'est là. Je vois tellement bien là ça problème miss bon mon regarde dans bien muso akeo attaquer biso ba bureau mig na ba bureau ba professeur ba bureau ba co-directeur ba bureau ba préfet ba bureau ya ba pasteur ba prophète et comme hôtel na nga bien côté na nga bien côté c'est inti bala ba kenda na ba homme wana mais c'est inutile oh papa moi que homme mingi comme ça ben musu ba lesbienne musu ba pédé bien côté na ko vome moi la nga azala na ndako atanga na ye voye moi la nga kuta na ye makite poso moi na koti maki maki kuna et les gars na makamba Saint-Georges donc conseil pour na ba papa musu ba puyara ba na mabe en plus papa on a peu directeur to co-directeur wana abima na mwana oyo aza âge moko na mwana le na ndako tamusubi mwana pe ya suka en plus mwana pe ya suka mais aza pe normal ça c'est la sorcellerie parce que olinga o semini na kasa mwana wana musu mwana moto aza na ignorant o mané bon parce que ka musu travail na ye asala ka bien te musu sunga na travail à fin d'études musu pour la o landele ba stage na ye musu pour kombo na ye ka ebima ka musu na première session pour na ye ka bongo boka personne ko ba tambi bimbasi oh tambi mabo ka soni bosala da kala oh quand on satisfait moi sinon ndako comme si moi sinon rido ndako ko betaka des jours au lendemain ka bana bato ba papa ba parents ba batindi ba ba tanga yoko mosaka na bango bosala ba vidéo ya ba sex tape likolo sko ozwani c'est la malédiction kana nzambe ya likolo na bino vraiment kana nzambe pena likolo na bino. Merci beaucoup très cher internet ya peu de posoka siboki mama Stella toi la za pena likolo ye pena aza vraiment na kanda parce que ba ndenge basali ba jeune fille wana bana IPC eloko ba otosala wana ye pas ndeko mwasi en tout cas esungi ete esali pena pasi makasi donc soni na mboka na biso kongo ndenge mama etola utikoloba basa vilo ba mona biso banani ba ivoirien ba benga biso banani potapoti histoire moko ba makamo ya kala mais congolais tonga zui yango ay ko zongisa yango susu mama Stella donc
ma trop vraiment donc soni makasi na makasi en tout cas bandeko ba sabina biloko na botika ngo kanda nzambe so kitili ko na bino ekozala mabe bando lia pena ba fulu boza pena kitoko te na tango ya ndia ba Moïse na ba Aaron nzambe pena beto pia mbata eso na tango na biso ba fia beso tali pe ba kenda na ba église nenge ba façon ba sambela bazolela onimata ba sala mabe na bala nzambe na yite pona na sala marketing nzombe na bala kaka mais on ba tandis que na téléphone yo ozana mobali o asomela ko kabelo o atina ko shika miko nyonso oyo manzaka oyo crédit oyo boso o bala mibali komboza comme femme samaritain o batune yeso ko yeso yebise wala komene mibali o mibali nyonso sko o bala nani nzambe o aposo mais misuba ke na pas pasteur ke ba église oyo pasteur aza jeune na balite ba sera na ba ya rai pana ju pasteur ko bala c'est ba on se ba kendaka c'est que pasteur ala pe na kundulu pe bureau na e comme rappel hôtel. Voilà, c'est l'étoile. En tout cas, c'est très intéressant. Vraiment, ma solo, tes objets, vraiment très important. Et très cher internet, il y a un peu de Socrates TV. Bino batwazuli bako kwa la émission. En tout cas, bon aimer on s'appelle qui toko makasi ba commentaire na bino. Est-ce que maman azolo ba mabe, tozo ba malama en tout cas, ba commentaire na bino ekosala pena qui toko makasi. Mingi kota ba mama kolingaka te mwana azali kolo na yo. Yo le mtu bimise na mokili. Kolinga te mwana zali kona yo mwana robima na ye abimbi na 17h zongi 23h siko ayekuta pena ba para bino boza ya kolala beti pot na mama pardon na mo pembeni na kamite mama na eloni chama pizza hamburger ebemba hamburger na pizza voilà tanga yebike tanga ya na station wana mama kozwa yango tamu zoma pe kopa pe papa yebite au moins pe papa yebite siko mama Stella Étoile to longana no koto wana est-ce que parce que tout le monde bane belé bazo comme ba fazer bane belé bazo tambola boye comme on a bon on a ba ONG comme trop bazo zo ba bana ba otaka bango ba orpheline ko sengela bango ba 100 francs na ba bala tout ça là c'est grâce à divorce c'est comme trop na mboka na biso ba maman o ba botaka biso kala bazaka toujours na ba parents na biso bazaka toujours ba parents na biso mais lelo ba âge le ba maman c'était là boye ce kaka balani kaka mona quelques mois pouf libala et panzani ezani éducation to eloko ne liboso ya kobala tuna nzambe oyo nyonso conséquence koluka molongani na libanda olobaki yokobongola ye bizaleli lelo tosuki nde wapi libanda na Yesu. Donc, divorce, on a un gamoko. Tant les manzembo avec des larmes aux yeux, hein, bon, vous comprenez mon émotion. On a victime. Ah bon? Victime, il y a divorce. Nga la koli donc na opesa témoignage na ngambo e koma ko lo ba mingi mais yo moko okuta makambo na te na papa na biso lo ngambo kama biso âge à 2 ans. Na koli na papa na biso na mabe na malamu na bambanda na ba marâtre na benga mindoki tala je suis la fille unique de mon papa et jusqu'à présent na boti mona musute na makambo to kuta yango babi avant ko bala tuna nzambe to nzambe pour nini conséquence to ya bana ba komi orpheline conséquence ça divorce ce qui reste l'étoile ça moni que na kabo papa kabo na mama na mona muke na ko lesika mona papa olinganga makasi papa zi mwasi moko boye mo sanso kaningi akabola bolingo ya papa na mwana to na mona bongo naza négligé na kena osana ki ndumba na kanza ki ndumba msina bina komi na shege na ko yeba nzambe zambe to makambo ne komena ka biso to akina ba maîtrise to yika ki kampiko na mabe na malamu to otamula na obanga nzambe ko misusu ko ayebi ne nzambe te akoka na ete amuna ke muninga azana muninga azana ba iPhone muninga azana ba nitro akoka na ete faut mais accéder ne parce que amuna ke maratra beta ke mikolo nyonso tout mama olingi mwasi linga olimpa papa olingi mwasi linga pe na bana mimi ezala pa ba mama omona oyena libala okuti mobali na bana na ye yosko ena mwana ka moko ye wana kaka ni lokola mingi ezalaka côté ya mama muta dominaka na ndaku sikoyo ye oyo soko kabula ko séparer sala ngo ba sala ope kaka biso to tomba victime nango ya ebele conséquence de divorce ala mingi nini avant de marier ko bala tunaka d'abord nzambe mingi basala ba choix ezalaka par plaisir na tia le mwana statut nanga
bala mingi to salaka faut salaka attention ya choix plaisir kaka on peut baba la mutu na mawate baba la mutu po mesanité na mesani na ye na baye na ma to beaucoup sali 10 ans aza ba caractère mabe mais tika na bala ka c'est parce que to romeli na to liko na siko bolingo eza pendate et ko koti ba divorce belé et puis total la ba famille sous ya famille en kota te nga sele to na otambo na ba problème na du jour au long de baby chaque famille ils ont la singa nango, ils ont la réclamation nango, ils ont la malédiction nango. Faut nzambe kaka ne asunga. Bisoto le mara prière te. Yango prière elle est qui nyonso. Avant ko ba to ba prière. Miko to ba kaka okute na mobali, botu na alon nzambe te. Bina bo misali no bo misali préliminaire, bo misali prédote, coutumier, civil. Nyonso. Soto ya la bino siko boye nzambe. Est-ce que c'est réellement l'homme de ma vie? Mais nous sommes pas là. Oh, yo moso banaki déjà. Si qu'on en sani. Continuez kaka bongo. Faut tout na kanzambe. Si vous commencez à la vie na yo, ata ba problème. Attendez baba combattu mais jamais abattu. Babi, il y a pas de succès sans problème. Maramous a la problème mais toujours baba baza nzambe victoire ezala kaka. Jeune garçon, jeune fille. Miko to ko bala na concurrence. Au moni mususu papa na nga marié jeune marié complexe nga peka na kende. Bala mususu zaki mo bala vue na hotel. Aye kaka ko kaka. Nzambe asala ba relation mususu na ka pont. Nzambe akuté si c'était toi na mutu mobo ava azane ka pour na certain temps pour ka azala canal ya bénédiction. So ba kite ke yaza canal mazane mbala vue na hotel. Na ba nzungu na nzungu za mufiniku nango. C'était l'étoile mufiniku na ezali. Ce qui passe ça gloire à Dieu. Ce qui passe ça nzambe mo yebi. Papa titan ozana mufiniku na yo. Ce qui passe ça gloire à Dieu. Ce qui passe nzambe yebi. Yeah eza déjà. Yes arango déjà. Tu vas y avoir ba fleur rose. Papa lion de la presse. Lion de la presse. C'est pour ça mon fini gloire à Dieu. C'est pour ça que nzambe yebi. Ne sois pas pressé na domaine ya bolingo. Parce que baba la ka pour du bon. Baba la kambala obalité ko kabala no. Puis ko bala ni pour ce divorce elle a pas si hein. Faut qu'il va l'état tout ba. Au moins la boye olembi na ope. Olembi botigi. Pour une formalité. Bon là c'est na bala déjà. Yango wana avant ko bala tout na nzambe. Pour ça tout ça la presser na choix te. Et on cause au divorce et puis misusu pe au bala au ça qui engagement na mutu. Bino mo musa ba problème bino moko zempe bu ekoti. Kolo mwana pe awanganize mabinga na yebi na ngaze mwana te. Siko kompe ko souffrir okoki pete OK robwaka mwana. Eh mama kanda nzambe liboso na je suis contre baso asundola banda. Pour moi muta luka kiyote. Yo ne muta luka mwana ba plaisir na ba na bilenga tango mukie. Mais tant que ce que yaraka elo bate ata menda kisi nenge nyonso mais jour likambo ya elo bate so to likambo ya assumer yango mo bala kumaka na ezembi o mo bala chaka na ekazemi mutakumaka zemi 9 mois eza ba mama muzo bi passa obota a comprendre passe ongaza nango ba mama bo boaka bano boaki mwana osundoli mwana mama c'est quand on a makolo so pena cadena pena bloc cadena kangi makolo okomno mo santu so lingi mo santu to lingi kaka mutema duku etonomo ekotaka na kasi na oseke fuko pona mobali oko sa couper na o que ce qui problème ye assumer la responsabilité pour so assumer te yo po ko na opete ozi mwana osuno di mwana komi shege babengi mwana ndoki tandis que mwana za na ndoki te ba mingi ba komi ko subir ni que synonyme que ya ndoki ndoki te pasi kaka bilo musazo ndibaka bazo beta trop amon que maman ndambanda mama na yazo nyokola trop kimi ba mise ndoki ndoki te ba marade bo tiko sala makamba boye on ba le personne asa linga milingi déjà ake pe amobima ata te ke abala ki mwasi wana azanki na mona na ye donc amini so pe no basi botaka mbembeni na contre basi botaka mibali zakala tsa nini zakala sko ezaka nini N'habitez, n'habitez na chama kama. C'est la langue terre. Prière. Encore bien bataba taille donc net na film. Daka prière car on est le sambo. Ngaso ko linga te ne ba kimongo. Oto na obika. Donc oboyinga osunginga. Olinginga malam. So olinga te malam. Bolunga ba forcer ngote. Pour ce qu'on forcer ko sibir
oko subir so basa bongo mona ke alingi mobali na siko et puis il y a ça contre mibali baso alingi mali bango moko olingi yemo azaka ya nga okuti mwasi wana mobali na ye mais yo ti osele faut que obotola mumo obotola plate otezakala okuti siko mobali wana na bana na yo azaki na basi na ye wana kape mwasi pe mobali pe so asalingi amikoti na bolingo abosana ke azaki na mbono parce que l'amour rend fou moyo mwasi wana okomi ko maltraiter mbomo bana ya mobali mwana ba ko supporter peut akena ye pe ko mafazer parce que binga mona na mabe moi musumu na ko kana ete musu pe ça va na osala mama na mabe donc moi na komisi mbana akomisi mbana mama na lokola rival po ni yo banda ki mabe yango basi te ba ko soigner relation et ko peut payer éducation nzamba akuta sona mbana musu na bale belé yo siko luka libala tonza mtuka tune preuve libala ngo me bana yango okoka. Ok, merci beaucoup. Très cher internet, il y a un peu de prosocratie. Là, c'était Maman Stella Étoile. Donc, mon copain est chroniqueuse. Namboka Epso Congo, pourquoi pas partout dans le monde entier. Bah, émission de vraiment des bolanango. En tout cas, bon s'abonner à la chaîne et que ça peut être kitoko makasi. Donc, en tout cas, makam oyo. Et sopi pena batutu et sopi batutu ming ba parents donc ngana betara c'était la étudiante à IPC bino makambo sali bino pena mabosali vraiment en tout cas sali pena soni deuxième épisode peut-être premier épisode deuxième épisode tara bilo kaboy on ça peut être tournage gag au numéro 1 numéro 2 ça bandoki maman trop vraiment donc Maman Stella Étoile en tout cas merci d'abord na ndengo ya invitation mon lelo vraiment sali pena bien et mot de la fin de mon lelo ko kozani et puis na ba dédicace ça venait kitoko makastara bat ba l'étoile so boaki bangote ba te ba Alex Arabi so ba western no lokwa ba vie ben mbala le golois so boaki bangote mama trop vie ben mbala le golois c'était l'étoile boaki yo vie asola kito na bi keto na boaka oboye na ba rabilo kulo boza sointe vie za soué makasti na kati fei ekoningana déjà merci na réalisateur kitoko makasi ngalo ba boza sointe donc ce qui c'était l'étoile a ti ma kondine sika oyo talaka étoile engenga ato tchongo na se engenga na oka combattu mais jamais battu. Merci beaucoup na papa Tito na sima ya caméra, merci na papa ndenge honoré nga na papa mokola lelo, merci na babo ne so se plaki na émission oyo na ningo tia commentaire. Moi j'aime la commentaire aussi boso na commentaire te stela olobi bien te olobi mabe moi ba ko sonne ça la biso mo ba bien et puis n'oubliez pas de t'abonner si tu es nouvelle dans cette chaîne, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Bah toi c'est pour la Stella Étoile la basa di konango la suprême bon partager bon liker ça me fera énormément du plaisir bino bana UPC. Oh, bon, ko fingisa l'honneur à la femme. Malabino. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Moutou, aïbi le pourquoi à ça, mais à ta passe. À ta 10 millions de dollars. À ta livre sterling, héros. Pourquoi ko sambu sanzoto na ba binzoto mwasi ezaka kana mobali na yeye moko ko sambu sanzoto bo vraiment li kono zoto sko babala yo babi les paroles les s'envolent mais les écrire ba vidéo etika laka atobi ko bongo li motema mais ba chiffre na yo et moi le passé na biso et rattrapera biso na futur na le présent donc faut faire très attention na makambo salaka tout m'est permis tout n'est pas utile na ba étudiant obota la biso OK bolungaki bo sala mais bo bangi botika eza pasi pe mawa pourquoi ko sa makamba boye boke ko tanga po boko batu lobby futur avocat futur docteur futur bonabwe osaka ba vidéo ba sex up eza vraiment kitoko ata mukiete et puis à cause il y a divorce il y a eleke belé parce que bana ba komi ko se retrouver na libanda parce que pour nini surtout basi vous a muté ma bé surtout moi si andoki et ça passe donc soit ça est trop dur journal lelo bo excusez nga pas tout seul comme ozema be tozanga na pona côté le mela ya mabe ya malam tozui ya mabe totiki merci na papa Bota Stella Étoile merci na la prière merci na pasteur Michel Bolanga merci na PK je l'appelle souvent sa majesté merci à mes deux bébés chéris que j'aime beaucoup na bato so binga Stella Étoile bo
abonner na chaîne Oyo et que ça a tellement bien. Bon après-midi, bonsoir, bonjour, place Nyonso et écoute l'émission. Quant à moi, c'est l'étoile le lion de la presse. Merci beaucoup, maman Stella Étoile. Donc voilà, très cher Antoinette, il y a peu de postocratie, il faut s'abonner massivement à Onesika pour avoir des informations. Pourquoi pas saluer donc les patrons de tous les patrons, mon papa qui gère beaucoup, mon boss, papa Nanga Petro Kangila, papa Petro Kangila, donc Stati à Paris. Et pourquoi pas saluer maman Aigle Jaune, et maman Tété Ngolou, mais qu'on a baigné Aigle Jaune. Avec les jeunes, maman Tété Ngolou qui je salue à ça. Et pourquoi pas à saluer aussi Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, les bébés grâce, les bébés qui bougent trop, et bébé grâce Kangila. Donc sans oublier aussi ma bébé chérie, donc respect, la joie. La jeune nommée Léa Suzy Oma, donc la mère de mes enfants, moi Samundo, Azanga Mana. Pourquoi pas à saluer Maniki Maniclette, pourquoi pas à saluer Julia, maman Julia, donc maman, donc mère de mère, et maman Julia, et pourquoi pas à saluer aussi donc mon petit, donc Kevin, que je salue en passant. La Brésil, qui m'a bien enrobé sa motte, mais pas, il y a PM, Priscille Mayindou, dans le bureau Western Réseau Zela. Il y a Aimé qui finit la Rossignol. PM Mayindou, il y a Aimé qui finit la Rossignol, donc na Brésil, voilà, bah on peut na tous les quatre coins, na Rio de Janeiro, na Brésil, pourquoi pas dans la ville province, aux abonnés dinga, na Mboka Brésil vraiment, et ça peut être tout comme ça. Ça s'oublie aussi, donc mon vieux Ben Bala le Gaulois, statut États-Unis d'Amérique, bah tout batel pena émission, bah commentaire na bino, et ça peut être tout comme ça, kaka d'engezala. Merci, je remercie aussi mon équipe technique, na Sima Caméra Montréal et Papa Tita, et pourquoi pas celui aussi mon cordon. Donc, cordon solaire, maman Lily. Et sans oublier aussi ma concert. Donc, Yagaya, en tout cas, félicitations. Continuez ça, la peine à fort. Et que Kendekal Bossé, que Simba. Pourquoi pas celui aussi, l'artiste, donc, Yangwanzu, donc, bureau vraiment, tous à la bas, donc, na Pedro Production Grâce TV, Anestika, pour vous appeler des informations sur la chaîne. Vous s'abonner massivement et vous s'abonner à Kitoko Makasi. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye.